Il paraît que pour le là, on supporter le ligne nazato asani akindi. Alors le ligne ko yamba basiana ba ndenga banoza des fois na bakola azoko ka chaleur te. Alors tango ba yeko pesa banino to moni yango ke trouble côte. Pendant que communauté na biso na kata di balubu e komaki déjà munene pe eyebani makasi. Nde nzamba yeko pesa biso programme ya kokota mabondeli. Azui révélation amoni deux bateaux. Bakomi évangile. Bateau musu bakomi trône de Dieu. Odamboka loke la biso place tolala. Nda yeko zwanda ku yanganga. Un voyage moka uta ko fenêtre na mercredi 2 jours après biso toye azinda kuna sanini apesi biso tolala. Qui fatigué na ba 3h. Tolingi tolala mokeka ka botoyoki likola ndako mutasa. Abeti maboko. Tolali. Totie mama Deborah na katikati. Frère wana suka ngai na suka. Esprit wana eleki ngai esimi mama Deborah et 4 physiquement. Et quartier bapota makile komi kobima ali na balabala place to lai to ebi pete ke za cimetière tant on yo kotana to ah nzoka ndeza cimetière ah ko papa moko aye ko meka biso na butu natali na vitre na moni moto atelemi motakala na libanda so ozo linga ko ya moto étant que l'homme de Dieu il faut prier autour na nzam est-ce que certainement bo baza yo question pasteur abeli tiroir na ye abimisi bouteille ya mafuta alobi ndama mafuta oyo bokomela ngo mama Deborah mela yo pomela. Ceux qui beaucoup botelemi, c'est que vous avez délivré. Ceux qui beaucoup botelemi, l'intercesseur va s'occuper d'abino. Merci, Maman Deborah, le moko asuka. Zoa micro ça nango oyo lingi pour clôturer première partie. Azamwana motote po akosangai. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien, on ne peut rien faire, car c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Shalom chez vous et bienvenue sur Nazaréen. Dans cette émission témoignage qui nous réunit tous autour de ce merveille que le Seigneur notre roi a fait à travers nos bien-aimés, nos mamans, nos papas, les serviteurs et servants de Dieu. Je suis avec la prophétesse, notre maman Déborah, qui nous bénit à chaque jour, chaque instant. Mais avant de lui dire un coucou, un bonjour aussi à l'apôtre Michael, je demande à l'Inkiakala Yves Wolofa Jiramokwa de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi Jésus qui revient bientôt. Et on se retrouve tout juste après. Papa Guy Labala. Derrière un grand homme, il y a toujours une très grande dame, la distinguée Lauriane Labala. Et pourquoi pas Louise, donc maman Louise Mobenga, donc que le Seigneur vous bénisse, suivez ceci et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Okay, no camera down. So that's it.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini il paraît que pour le là azomona ke azoko supporter le link nazate asani akende alors ndenga banoza des fois na bakola azokoka chaleur te ndenga bana kolo selo bango azamundele akoka chaleur te selo ba kilo te des fois zaka na single mais c'est raye boye azo solliciter na ba problème na makambo azanango alors tango ba ekopesa banino to moni yango ke trouble côte pendant que communauté na biso na kata di balubo e komaki déjà munene pe eyebani makasi talaka servante de dia bimi na kazi mama moko akufa ki alamuki donc ba église ebele pe o ezalaki ba baptiste ba mission ba bana ko s'intéresser biso makasi nde nzamba ekopesa biso programme ya kokota mabondeli tango to koti mabondeli wana déplacer mama ye moko azobosa na nde ala biso ifungane na loba po ya yebango nde ayekozwa révélation azwi révélation amoni deux bateaux ba commis évangile bateau musu ba commis trône de Dieu na bateau ba commis évangile bazoteka ba bible na bateau ba commis trône de Dieu bazokabola ba bible soko ayoki mutu azoyebisa ye mama Deborah bobima na bateau bazoteka ba bible bokota na bateau yo bazokaba ba bible omoni ba commis trône de Dieu alors à comprendre ndoto wana tetanga yo ko partager de to komona qu'effectivement il faut ko bimana sika parce que koto mingi ezalaki avantage donc mingi pe babongonaki par intérêt c'est-à-dire so azola ki sasa wa nzoto ko futa te moi biloko na ko futa donc bato ebele basalela ki yango na profit ya babato ya bamituka ndenge ezalaki alors to bondeli nzambe to ko sala ke non il faut to bimana communauté o to sala église to longola kombo pe oyo to vana ba ancien wana to zaki na to koti ba prière awa présent pasteur des zones ou azalaki juste na sima polo là bango pe ba koti prière tant maman Deborah zui rêve wana message wana révélation atindeli pe révélation alobi effectivement il faut to bima kaka na kati ya communauté koto ne to bimi tozo tia kombo ya assemblée trône de Dieu nde ba tie kombo wana assemblée trône de Dieu to bani ko évoluer tant ya ye ye pasteur o azalaka des zones akomi maintenant représentant na biso parce que juste ye mutazaki na sima polo là yende akomi siko ko chapeauter assemblée trône de Dieu kuna na dibaya totika net na deux paroisses ya port na bandundu o ezaki pa mama Deborah to travailler makasi tellement to travailler makasi to ko fungola paroisse musu parce que dibalu eza moi cité eza moi monene to fungoli troisième paroisse tant ya yoki ndengwana aye pour bénir maintenant ba pasteur Ambroise Bakita pour ba banda ko sala musala comme ba pasteur na kata l'église tant aye a bénir bango les jours kutu azo bénir bango révélation bimike tant bazo pambola ba serviteur ba pambola ngai et ba tunyo so ba vandi ba lobi jamais aza mwana muke ba ko pambola serviteur te aza non mwana muke aza nouveau converti et ko simbate basali ba bénédiction na bango tese mais tango asisi na dimanche asisi ko pambola boye avandi ba communauté ba niko pesa ba communiquer ki telinge sila ayoki na matoi na ye nzamba lobi ne musala na yona nesilité soki otie oyangai maboko te batali oyango na balobi boluka elengo aza na permanence kuna bobenga ponga la kota kite église de pa mama de boye za ka ndenge za boye permanence ezali na kati ngasiko na kangamika na permanence na monika ba yeko bingo o apôtre azo bengo nini o te apôtre nazalaka na ndenge wana na chemise na lipapa na mona koti kwa yebisa ya mata nzamba lobi na ngai nazo bondela pona ye aza serviteur de Dieu il faut bana musala nzamba bana osala musala nzamba ba pasteur pe ba vandi na moni abtenga wana bengi ba pasteur ya bondelaki ba turenga ba sali ba déclaration ti esili de to vandi comme na assemblée trône de Dieu ko bima siko to bimi pendant que ndenge mama Deborah uti koloba to tamboli na makolo plus de 140 et quelques kilomètres bato ba yebi diba lubwe ko ya beyan chengun idiof na makolo
avec les peurs tozala ki nango bakabeli biso eza na église ya Béat Tchengo pla tosali musala ata tomoni mutuka totelemisi bazwa biso te mutuka nyonso ezoboya biso mais tozo comprendre te eza nini et Christ maintenant oyo elekaka ya 2001 na 2000 ans et Christ moko elekaka wana baloba to babima te nde yango tokutana ngo nzamba mission na bino na Béat Tchengo esili bokende idiof totamboli bana distance wana batu nyonso bazana banda tosenga mai bazoboya totamboli ti tokomi na ba 3 heures tobimaki Béat Tchengo na 4 heures totamboli toute la journée 21h 22h ti tokomi 3 heures Maman Deborah alembi wana toza 3 personnes nzoto eboyi tokenda mwa mboka mo totuni tobeti na porte to ana posa chef mboka tokuta na ye apesa biso place olala chef mboka lobi awo église ezate bino boza ba chrétien awo tozaka na église enaf église des noirs en Afrique solobi ça va yo za mokonza mboka lokela biso place tolala nda ye kozwa ndako ya nganga un voyage moko uta okufa net na mercredi 2 jours après biso toye azwi ndako na zanini apesi biso tolala tozalaka na lampe torche na biso tobeti na kata ndako totali nini babe yango nini biloko banganga basalelaka donc hôtel la ye nyonso biloko ndako nini bapesi biso boyi tomeki kobondela wana ti tellement tozalaki fatigué na ba 3 heures tolingi tolala moke kaka bo toyoki likola ndako moto asa abeti maboko ngale Maman Deborah boyoki eloko wana toyoki nengali jamais il est écrit dans tout lieu où nous frôlons nos plates de pied l'Éternel nous donne en possession peu importe l'esprit zo ko condamner sika mais lokola to koti awa l'esprit nyoso bo soumettre bo za libanda to lali to tie Maman Deborah na katikati frère wana suka ngai na suka esprit wana eleki ngai esimi Maman Deborah et 4 physiquement et 4 bapota makile komi kobima solobi ce n'est pas normal to bondeli to meka kolala mokebo eleki ngai esimi Maman Deborah et 4 subjolvité boye ekwa koma parce que yenda za porter za likamo soki boya komi na ba attaque makile na komo bima boye ekoza bien te to sali prière to bima to tamboliti vers 6 heures esprit et ben mbeto renverser yango o ezate ke mutu boye mbeto penza ekwei ba mbeto mitala ka parce que na village to zwaka banzete ne batsa mitala ka alors to kwei to lobite to bima kaka to continuer ti ba 6 heures moins nzoto boy idio fetikali na ba 7-4 km to lali na balabala to lali na balabala place to lali to yebi pete ke za cimetière tant to yo kotana to nzoka ndeza cimetière bon ça va to continuer wana siko tozo kende epai ya papa o ya botingai jamavuzi na pesi mbote donc famille mavuzi nyonso banasi papa to Michael sauté na sauté on sauté tous en place si église etikali na ndako Maman kasi ekomi trône de Dieu tango pasteur na lobi yango bien représentant longwe awa oyo azalaka pasteur de zone ayekuna apamboli ba pasteur kitana bakomi ba pasteur église ekomi trône de Dieu ensemble trône de Dieu pasteur kitana azo diriger oyo ya bandundu na lopango Maman Deborah parce que biso tozo bima na mission pasteur Ambras azo diriger oyo za na Port Bisengo pasteur Severin Tue azo diriger oyo za na Bakwanga bango batikali na mosala biso toye na Kisasa abotiki lopango totiki lopango na bana na nyonso batikali kuna bango batikali yoka yango nazokende etikali l'église wana ezali tango totamboli tokomi na Dieu fa tosali mosala tokutani na ba merveille ya Nzambe oyo ezali penza ba surnaturel Nzambe abengaka ozoka muto abando yoka te matoy mama na ngala biso na batao biso tosali mosala soki tozalaki ata na mwa ba téléphone ndenge bandeko bakabeli biso boy tolinga to bano peso la tsata ba image musala Nzambe ezaka na Kisasa te mama na ngai na ba mboka wana ba intérieur musala pe ezali parce que des fois na basala Nzambe olimisa ngai tolinga kaka place oyo peut-être il faut ba micro ezala moi cher ya bien moi nini to tambola ka pe to ke na ba mboka place yo zote ya ovandi likola nzete batu bavandi soit mwinde zate buto ekoti basangisi bakoni bapelisi moto na moto ya pasi ya moto na nzoto me yo zote to sali mosala Nzambe asali vraiment ba merveille nebele to longwe idio fo wana ngala zo ba moko musuku tu papa moko ayeko meka biso na butu natali na vitre na moni moto atelemi motakala na libanda nabisi Maman Deborah tala makambo nazomona balamuki batali pe boye ngala lobi nazobima Maman Deborah boye ngala lobi nazobima libanda na bondeli pe na bimi libanda na moni ye moto wa libanda papa moko wa mokolo ni ndenge kaka Nzambe asanga papa ozoluka nini azoloba te ngabisa ça va lokolo ye koloka biso yo okomi siko satinier la biso tala bandoki muso bazolinga bako déranger biso bundana bango okovanda ati tongo na bondeli na tiki kawana lali tina tongo batu baye babani ko beta mabanga siko lokolo ezaki na lopango oya papa botinga totali ke no ekoka ko pesa problème de topekisi batu to bimisi ake
tolongo wana nzamba tili biso il faut bokene kikwiti to komi na kikwiti parce que mama Tiffany ba mboka nyonso nzamba bando tina biso to bando tambola te penza na ba invitation tozo tambola kaka ndenge wana soki to komi to bondeli église ko yamba biso liboso nde to kobana musala pe continuité ko zala to komi na kikwiti to vandi na se anzete moko na babutu wana sikwa to kokende wapi to sambeli ti ba orienter biso et pas ya pasteur moko église mona otanga kombote to komi kuna yaza na voyage ba yebisi biso ndako neza quelque part to kepe na ndako na vraiment nzamba pambola mwasi ne mama moko gentil ayambi biso très bien na butu wana sali pe biloko akolia to le mais na même butu wana pasteur azalaki asali ba 2 semaines à voyage aye kozonga akuti biso na salon ya kolala po batikila biso ka salon to lali boy abeti porte ba fongolie moi c'est présenté lobi wana basala nzambe bauti kota di balu bo bazana musala azolo bana kikonge pa moi sine ngala yebisa yo oyamba batwa yo moko na tongo yebisa ngazala posa na bangote obimisa bakende siko lokola toyoka ga ikongo esali biso pe passe ye moko pasteur mokolo ndaka lobi boy na tongo toyoka mutabe papa bela mokaboke ne kiti matinal boke sur le papa to tamboli na makolo to zalo boke ne kiti matinal d'ailleurs awa ngala na ba programme déjà calendrier na ngeza plein ndenge na zongi boy na zala calendrier prêt vraiment après tiba 3 mois donc place au sala musala exact ça va boti la biso kasi basak eva nata wa to luka église place nino toko kokota po ba ya mabiso e boti ngo libanda na veranda pasteur to tsepe basaki na biso libanda na veranda na lopango ya pasteur ya mupagano te ezana basala nzambe nazolinga ko yebisa basala nzambe po mutu azala musala nzambe bakombango na elongi te deux fois batu balinga ifu mutu azala ba grumete ba montre asimi ba téléphone 5 na maboko soit ayena ba protocole na ba garde ce n'est pas ça oye frappaka kaka yango ndete ezala elingi pe koloba te ke mutu soka ayena ba chaîne na ba téléphone na boyi te gaza serviteur mais à chaque fois so ozolinga ko yama mutu étant que l'homme de Dieu il faut prier autour na nzambe est-ce que certainement bo baza yo mais abenga na biso tango toye kosala moi relation na moi mboka totamboli toye kokuta na papa moko asi akufa pe nzambe a molimo nevana kimia représentant ya KDC na bandundu kuna papa Kibala ayambi biso na communauté ya KDC en tout cas papa to meki ko sollicite to yamba to mona ona dibaya oyabo oui pour la nini baboyi bi biso le vitala to comme boya boke no za sac na maman na ngai papa wana tikeli biso toutes les églises ya KDC ndetango to sali na kikwiti to komisi ko renommé bandini église wana bayekola na témoignage basepeli bakei sa passer il faut que ba mama wana bayawa mais lokola bengana ki biso moya benga biso ezate ameki ko so na pasteur qui ba la représentant ayobi na lokolo bengana ki bango déjà lipamboli wana côté ne ekokota liso ndeto longo wana na sima kikwiti to ye na kisasa kokoma koma na sande to ye siko pa ya représentant na biso o yazalaki pasteur des zones akoma siko représentant ya l'assemblée trône de Dieu Zachary Belek parce qu'à travailler pe mingi na ba fonction comme président des églises de réveil awana na Kinshasa na komi na mopanzi ya Moaba tango to komi siko to bandi musala Dieu me voit to kuta église awa par rapport ya ba paroisse to sala ya dibaya eleki na nombre numérique tango to zoloba na ba développement awa bana ko sambele pa bo kilo na ngai ko cha bashi kaka liboso ndako pe na mopanzi ya ndako nde bazo cha bakiti to ye na lobite ke biso de to salika église to mama ko sangana na bango na ndamu wa muke ya moto to yaki nango na mwa ndamu wa moto to kuti epa na bango to bandi d'abord na senga ki bango maloba oyo lokola bino boza bakinwa bino nde bosala musala soki ekozala possible botiki la biso un mois mobimba biso na mama Deborah to sala musala en tout cas bazaki na komikita batiki la biso mama Tiffany nzambe asala miracle nzambe asungi batu babakisa mi pe communauté ekomi monene église ana ba problème atane ngozo ko bandawa na bande kone bozo sala musala eza bien que le Seigneur a sa la grâce apesa yo bano bazana semence ya bonzambe na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 bon tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino mon mutio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareth
na kufi agence lisusu ndenge sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likambo boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons pas porter au sungayo, à aux yeux de l'ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Tant l'église est mati et comme monene, l'État commis une exigence, il y a une signature comme bako fondateur. Ceux qui ont allé na bako fondateur, il y a trône de Dieu. N'eng église azali, ceux qui ont longé n'eng tobimaki une église évangélique, na bako fondateur Michael Azanakati, Maman Deborah Azanakati. Mais tant que papa représentant na biso akufa sali ba statut église, ba comme on a biso tient na katité. Tout le monde appelle statut en côté. Mais mon colombo kaka par curiosité, Maman Deborah aye ko luka ba mikande pa mutu ya pasteur moko atalisi ata akuti kuna ba réalité za mosusu aye ko tuna pona nini ba kombo boyeza te bobobo te to sala ki ngona presse to koya ko sala pona nini moko alors ba komba e bani ko komba musale ko munene ba komba pe bani ko koma kaka na kati église ko yina na bani ko koma ozomona tangu mosusu mama Tiffany azo sepela na ngai te omone to sala ka musala boy ezala bandeko batindi la biso ba transport na bilongi tomoni bangote toyebi bangote mutu moko pe na ndenge na vanda boy net ngai na caractère to vana na Maman Deborah na ayebi mwana na ye nazala kana difficulté Maman Tiffany biso ke kabela ngai $20 na pose loko boy nazala kana difficulté wana mais vona lo bana yo mutu nazo mona boy na Maman Deborah mais ko lo bakala mutu ke vraiment nazana posa ya $30 local et pas ina ngai vraiment ezala kapasi nazala kana bomesana wana te donc tokosa no 10 ans 30 ans okoyoka yango penza te ezala kapasi pa nanga alors musale bani kosama Maman Tiffany à côté ya ta mususu offrande ba pamboli Galati 6 et demi 30 000 apôtre Michael à côté ya offrande Galati 6 et demi 60 000 est-ce que ngam na multiplier bon wana ngam na tiri batu ba pesanga alors ekomi na moi batiraima yokokoma papa ba komi ko luka ko partager biso d'abord premièrement na Maman Deborah il faut bakabwana or que nzambe alobela Maman Deborah tokoki ko kabwana te ote il faut ka bakabwana Maman Deborah face na musala problème ezalité te to yeko sala Maman Deborah jamais mwana oyo nzambe aloba na ko tikete bonga la vana boka Maman Deborah ba 19 ans donc na sali déjà ba 21 22 ans na maboko na ye programme Lubumbashi et Kobima to sali ba programme ndenge to pe to lakiso to sai na ba église amine na barumwa wa ubisika musupe nzamba beta po biso penza na principe ndenge to bando tambola place to kokota soki nzamba fongoli mitema batu ba pamboli biso muto askangeli biso motema nzamba beta nzamba beta pe e monana eza lokumu te pona biso esala biso pe passe to yeko za voyage à Lubumbashi to ke église to oyo ba déplacer ki biso wa to ke na feu de route ya église les damas
les damas, il y a pasteur Diemo, Zamba Pamolo représentant Diemo, on a to commis na église dans le Lubumbashi, ndeto bani musala. To sali musala ti to kokuta na église. Maman, na nenga ko sala parcours plus de 200 et quelques églises. To koti na église au monde que pasteur azape andoki. Mais ba tubaza penze bele l'église au monde que pasteur azandoki. Net l'église mususu so yi mama ko yebango église ya monene o vani ke soko otei ba meki ko simba kaka na motema ke ba peso ataki tunga boy mama nanga okosoma voiture okozo appelle pa na bibwa. Mais pasteur a dit regardez l'église, c'est une grande église. Vous savez qu'une fois si je vous donne la chair et si vous prêchez, les enfants de Dieu vont vous bénir. Mais il y a une seule chose que vous devez faire. Quelle est la chose à question pasteur? A béni tiroir na ye. A bimisi bouteille à mafuta. A lobi ndama mafuta oyo boko mela ngo mama Deborah mela yo po mela. Ceux qui beaucoup botelemi, c'est que vous a délivré. Ceux qui beaucoup botelemi, l'intercesseur va s'occuper d'abino. Donc tu n'es ma faute en Guézani. Oh non, c'est Esaïa qui s'est justifié. Ah oui, Zalika Gangoana, c'est ma Zaka Mokoan. Monsieur pasteur, tu aussi tu tambour la plus de 100 églises. Tu as na posate pour église à mon nene, bamona biso tonani, mais ma faute tu comme melangote, tu sala musala attend la condition mon côté. Il y a le biloko lanzela on ezate pour Isaac de conso. Oh ya komela mafuta na mama Deborah tanga ko témoigner aloba makama kitambala te aloba ne makamunyo so yakoloba ke mwasi assemble la kitambala aloba ngote biso lobi na mate ya pe tozana ngo tolongola kata ete loko lezana lengo wana totiki nde to sali musala to yeko nzamba yeko bisa mama Deborah il faut bokene siko kopema na sima kopema to zinzela to zongi d'abord tina dibalo bwena Jérusalem place to wutelaki il faut to sala repos ndenge nzamba pesi biso na tango to sala repos wana nde ngai na sali voyage à Chikapa ne na ebisa ke na tiki mama na kena na Chikapa na sali pe musala nzambe na yeko zonga mama Deborah pe apesi ba programme ndenge ezali apôtre na biso alobi non po iya yeko ya na dibaya alobi négatif ngai funa ke na Michael a mama Deborah il faut atikala a continuer musala na ndenge mususu mama ngala kenda alors mama na nga a insister kaka non il faut akende kaka donc ngai funa ke nde na ye na apôtre na biso mama Deborah ke kikwita bani ko sala musala donc tout s'écarte pendant le temps sali musala kuna nzambe pe azolobeleka ato ko sala okobimisa mutoki ebele mais okomona lipamboli te il faut mwana na yo kaka zonga tinde na ye ko zonga wa aluki na nenge nyos to sala musala ngala lobite en tout cas na zina le conviction te avant to sala musala il faut to bana d'abord prière ensemble les sous to bani siko ba prière d'abord na ye les sous ensemble titi to bani ko zonga na trop de to bani ko sala musala perse qui soit comme sous makas ya koleka mama Deborah et ko komba ba message monsieur komi bazolota to kufi bazolota mama Deborah ko azoto zolota alors mama kamwe ko neti ya ko bena na mingi ne mama Deborah ebisi apôtre à lui ngai na bimi na église oh yo bima na église pour mama Deborah lobi ngai na tiki bino na église ayibisinga Michael il faut to bima na trône de Dieu mama Deborah pour na nini ya lobi il faut to bima ngai mama na zivi conviction wana te yo mutozi yango en tout cas yo kenina menga na tikali ngala tikali ina nemo bimba na sala na nga musala mais persécution yo kokoma siko elongo ya mama Deborah nyose komi na bepol la ngai donc oyo ka ba réalité mususu likambo même oyo yebi ate oyebi zete mais ba yebi so likambo ezabo avec précision yebi sala mama Tifa ndenge yo vandi awa eka ne balo baba samba na mwasi te soki muto ayebi so ke zenyo na za nango eza Michael yo mwana mama Tifa no lobike zenyo bozo mwana ngabo Michael mutapesinga yebi sanga na 100% nana akondimela ngai 95% bakolobeza yo donc ba persécution ekomi na luma kamazemi te zaki zemite mais ba persécution c'est-à-dire majorité ba komi kaka pour apôtre wana moko musu na lali na yebi nzamba yebi singa tala nazo beta siko na yebi sawo ko yoka motema no pasteur tala nazo beta na moni bokilo na kufi na moni apôtre wana kufi na moni pasteur moko tozane pe wa kufi na sutinga apona nini bo avant na ya kufa na moni ba soda américain ba yeba ko isi ba soda ba botolier ba fungula na kei na yebise papa na moni nzambe alakisinga babotolo bafungula pona nini pona ndenge ozotika ngai pasteur moko prophète moko na zamba na intendance ayibisinga apôtre oza serviteur de Dieu mais na moni chere telemi yo telemi na mopanzi otiki bible akofonga malikola bible mais yo telemi na mopanzi église na bino boana problème makasi bazana koma makasi pona yo vana na katikata chere ngalobi ce n'est que vrai mais ngai naza mwana pe na uti l'intérieur nazana ba papa mikolo parce que nazalaki les plus jeunes ya ba serviteur mwana mukena sima nanga azaki ngane nazaki le plus jeune bango nyos wana ba 24 ans soki ba 25 ans alors yeko koma ndenge wana ti mama Deborah ayeko ebisanga moko mususu yo linko la nanga ite
Tio ya Kishasa awa, tio comme serviteur, ngai mutu na cadre yo, ngam na te yo. Yo lokolo zo linga ko la nanga ete, okobima na église wana kana problème. Dikambo ko komela yo, nde ko sala ko bima. Kaka ndenge mama, yango na ibisa bato. Tala, mwana nzambe nyoso to saka mokambi na yo, Ata to benga ka to za na seul père, il est vrai que le père ezaka moko, to benga ba cadre spirituel ba ene na biso na foi soit ba père, ba mère spirituelle na biso to yo kaka bango. Po malobo ya ko loba soki alobi ekotika la ndenge wana. Tango lobby mama kamé ko koma problème ebele makasi ndena ekolana na ebise mama tala réalité de to vendre to sali plus que 3 ans 5 ans to bonde la kaka nanda kuna ye moi ba intercession moi ba tupe ba yaka ba malade to sambelaka jusque là alors moi na ye moko oye pe abonde la pona ye nde o ya sali église o tozolo ba pasteur Godé nzamba pambo la pasteur Godé na papa nani dona nani age pambola bino nyonso bana Salem tolingi bino mingi alors tango ayokola mama siko bozo vanda ka bozo sala bien te boya ka botia ka maboko to sala mosala nzambe parce que ezali toujours elanga na kolo mama église ezaka te ke photos na temple bopo ba to ba pesa biso offrande to moni ke réseaux sociaux alobi ezala ngo normal to sunga mosala na nzambe nde to travailler ka pena bango pour le moment to travailler na bango il est vrai que nzambe pesi déjà par révélation bandaka pour na ko bâtir ministère oyo ozomona. Oh, il y a la dernière trompette que ça, le ministère Wana, il y a épouse, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation et de délivrance Wana, pour la kosunga, misala nzambe, ko bonde la pona bateau, ministère Foué Salema. Mais biso pe toye bisa nzambe, tozana makokite. Biso la kisasa toye banité. Il faut battre bazala au bako sunga biso parce que les lots la kisasa tout on achète. Il faut le pango boy. Ba pesa bino bo futa ka fait du mois. Tozana source moko te ko assurer biso que non pour te futa ba fait du mois. Banda kuna to futa ngona bakaka. So ito zuli sous sika que toute sa église au moni ke koma parce que na kisasa ba tous ba comme mon église loko les a et loko commerce. Nzoka nde zandenge wanata. Ndi ango to bonde la kanzambe mais pour le moment adresse na biso ezalaka oyo to yebisa kabino tango nyonso na mongata wana na ba église Salem place ya pasteur Godé nde to sala ka musala mais en réalité to kutani na ba épreuve belé ba réalité belé mbolamu ya nzambe pe to moni yango talaka ne to zeba ba papa miss to yeba papa oyo pesa mbote tango nyonso na Afrique du Sud wana papa di la bala to komi ko yeba bango to zo pesa bango ba mbote esa mbolamu ya nzambe bola mwanza mezaka ateto koma na mituka toto na ba immeuble to boyi na biso te soki nzamba pesi biso mituka apesi te ba mapango to kozwa mais en réalité yango ndete ko confirmer que toza na nzambe ozo ko confirmer que toza na nzambe ezali lorsque tozo ko respecter ba principe na ye la Bible dit c'est que nous serons là-bas n'a pas encore été manifesté donc bandako ba mituka ezalango bien et ko sunga biso na ba déplacement ya musala mais plus to garder unité oyo ngai la koki ko loba pour la conclure avant nazo nsoma maloba to senga kana bana na nzambe mingi musala oyo eza kilo makasi na ba réalité belé ndenge boyebi musala nzambe ndenge ezali to zala kana posa ya ba prière ya mutu nyonso na lolenge ya malamu po nzamba batela biso unité na biso na mama Debora na se rebele mokolo moko te mama Debora pe akoma na debu na nga mokolo moko te ni eloko ni biloko ya mokili emema biso na sentiment contraire te to zala kana posa prière na bino eloko ya mibale tozalaka na posa ba reproche tant que bozolanda biso eloko bokoki komona ke non awa peut-être ezalaka malamu te vi parce que mosala nzambe tose kompletaka boza na posa tozalaka na posa ba reproche na bino ba remarque na bino troisièmement tozala na posa ba conseil bopesaka biso ba conseil ndenge botina biso bapesa na téléphone en tout cas c'est bien vraiment bosa ba conseil na bino wana nyonso ezalaka la bienvenue et pas na biso po tosunga na mosala nzambe et le reste nzamba kozwa en charge nzamba kozwa en charge nzamba pambola bino nyonso apambola David première partie esili awa nde na sima ndenge nzamba kopesa biso ngonga bokoyoka deuxième liwa oyo mama Debora kufaki ta ezalaki ya molai penza te mais eza ba réalité belé et surtout kuna mingi nzamba alakisaki ba sujet ezosala mpona lipamboli ya bara na nzambe donc una nde bokozwa yango penza mingi nzamba apambola bino nyonso apambola mama Diane apambola David apambola mama Louise mama Louise merci vraiment nzamba azala na yo tozala du cœur na bino apambola apôtre Toko apambola bana nzambe nyonso na bosale mama Merveille Mireille te mama Vero na boyo lobake botanga atako mola ngai te mama Vero mama Debora yo to pamboli nzamba lola za nayo abikisa mwana biso ani te libala bino za la kimia mama Hortense nzamba za na bino mama na ngai Rebecca oza toujours na motema
nzambe azala na yo asunga yo toujours na libota na mobima. Merci. Merci Maman Debo lelo moko asuka. Zwa micro ça nango oyo lingi pour clôturer première partie. Okay. Vraiment ndenge apôtre alobi makama alobi eza yango wana tokutani na bapersécution makasi na batribulation eza te ndenge apôtre azoloba eza te ke tobimaki na volonté na biso obie tobimaki mpo namoni ke ministère ezoya monene ngai nabima te eza erreur na kati ya baeglise yoko koimagine ndenge apôtre azoloba na mosala tofongoli baeglise ebele soki baobenga communauté tronc de Dieu c'est que baeglise nyonso wana oyo ekrie communauté eza biso tofongoli na mosala mais banéglige biso bate même pas kombo na biso na kati ya statut et statut ya liboso oui kombo ezalaka mais statut oyo basali ya mibale basali ya kobombana batia bakombo na biso te bamakambo ezaki ebele yango tolongwaki osukisi témoignage parti oyo ndenge apôtre alobi awa bozela kaka témoignage oyo nakufwaki na temps ya opération na Idiofa siko bolanda makambo nini nzambe atalisaki nga na temps wana bolanda yango so nzambe apermettre peut-être vendredi. Merci. toya kolanda yango napesi mbote na bato nyonso oyo balandi biso. Frère ma sœur Feli nzambe apambola yo, sœur Naomi nzambe apambola yo, Ado nzambe apambola yo, Fusta Judith Cédric Gédéon Bénite Exauté Olga Peniel Ebenezer Eden Dadi nzambe apambola pa Jigal nzambe apambola pa Feli bino nyonso nzambe apambola bino na kombo na Yesu nasi nzambe apambola yo naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, oui, qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi, mon kio naza nango, na agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kuvie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na nesalama te. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta.
tona système mbimbi na mbongo ya Shingongo bon ok vous allez sérieux Caritas du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta